Bah 3h 4h du temps on a balobi ba yo kaye on peut faire habiter aux alarmes en tout cas bah arena peut accordé que non faire rigoler bête à 5h du matin en tout cas bah tout bah déjà c'est bah jour on a bah on s'est là bah on s'est là en tout cas on s'est là fort concert les 15 il y a Genève Arena naza surtout comment comparer à Oazé ko lokola on peut faire le voir Oazé quoi voilà mon kolo ba PC visa et pas fallait tani ngazo tanga komba fallait la télévision vina âge ya vient Oazé quoi yo comparer faire rigoler na Oazé quoi te Oazé là parce que le cas déjà vu déjà musique et simbati mazo forcer en oka aux na Genève bientôt en tout cas ba golo tout ba gladiateur tout ba tout ba linga faire rigolo en tout cas donc tant que journaliste nazo bon information mo boina source Marc Aouz ba kozala wana bientôt baza déjà na ba visa na bango baza na visa suisse déjà Marc excusez-moi Marc Aouz ba Virginie ba l'été à Kanda ba ilu sukuto za na miki déjà donc bango so bana ba visa suisse wana en tout cas ba roya na bango ça attendre ngezala que c'est parfois ba roya tamsu 2 jours avant concert ou 3 jours avant concert en tout cas ba ndeko boza ko s'inquiéter pour na bango bientôt là ba ozana bino na kata suisse wana en tout cas oh c'est important au moins concert il y a fait rigola ezande yemba ezabina ezande lata bien yemba nde binande angangana koma konyo koma ngana koma kosambwe sanzoto anga mobali kitoko boyena koma mongamba ya bato oza bezuta ba film bien boko s'abonner na Kin France TV donc excellence 3 fois 5 excellence dans musala quoi ndemaka chaîne moko ya kanda aïe balobi so toloba minti musala ndemaka donc pour s'abonner na Kin France TV pour s'abonner pour bozo ba informer si ba bongo na ba ya isu bo balo de la bino makambo ya abonner massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wenge béton doit s'abonner kuna boyoka masolo tu ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zonge pa ba congolais Yannick Wenge yonde makambo Kin France Télévision nde makambo sala nde makambo. Salut très chers internautes, vous êtes bel et bien sur Kin France Télévision, balobi chaîne OEP Sakabino ba vérité, babito solo la kaka bosolo topé sakaka bosolo, la votre servante Lina Banza, azana bino lelo penza na koyamba penza moto o à l'équipe so na bonzambe Yannick Wenge mais avant d'introduire Yannick Wenge na rozanga te penza ko pesa pe batu OEP basala ka ke biso neti balina Banza to zala razalaka sala moi bien mutsoka pesa moi un franc na e pesa moi bien au bois qui pe moi libange ça moi gentil na pesi mbote na Fabrice Gitanvu babi Fabrice Gitanvu parking ya Badjogo na pesi mbote babi na Didier Chombo Petit Jésus na pesi mbote na Mvwandu Mohamed Mole Kabalobi Kolon Tuku babi Elisabeth Abota na bana nyoso Abota Mvwandu ezala karayo salutation na ngana honorable Joe Aleng en tout cas na coach c'est la bino penza moto atonda na bonzambe Yannick Wenge to lobela kaka makambu ya le 15 juin mingi actualité eza mingi papa Hervé penzande aza actualité. Bonjour Yannick Wenge. Ya bonjour Dalina la Zaiko toujours en tout cas na sepeli susu ndio ya minga mokola lelo donc voilà merci beaucoup Lisusu la bande batala biso babone na biso à tous nos abonnés en tout cas na pesi no bonjour place les amis bino botala biso partout Mave Marcel grand prêtre na kata Paris na pesi moté uzaka connecté na Kin France oka ekoti uzora mbala moko na pesi mbote na libota mobimba grand prêtre Mave Marcel on a grand prêtre à Paris à Pessomote. Vraiment balobi prend tour to bandi balobi le 15 juin balobi Adidas Arena ya Genève ya fait rigoler les padres Jésus de Niance Masolo ya les padres ezaka katanto plutôt Adidas ya France ezalaki kako ba musicien bakete ba marque house bakindaki depuis bakitiki to moni ngo komi kokoso problème Adidas ngo Arena Genève position ngo ezana ndeni. En tout cas j'ai Adidas Arena j'ai Zaki Toro Makasi en tout cas toujours l'artiste à cause se produit je crois samedi prochain le 15 donc le 15 juin en tout cas ils a concert où ba te belé bana ko zelango ils a concert où ba congolais vraiment et belé ba le tout monde papa Hervé déjà fait rigola na avion ba ça qui scale yé Aïcha Okoko na Sila Bisalou en tout cas tout le monde a donc ça comment qui déjà en Suisse en tout cas oui fait rigola ndenge bat yambakaye de Joana azwa
pouvoir où ils n'arrivent pas où rançon moni pouvoir où rançon azara na où azali place sur zali au monde koi place sur zali donc na mona que faire rigola ils a propos na ngai na mona que faire rigola ndé a écarna malgré où rançon a bimisa a été malgré où rançon a bimisa a été que na ndé que la yé na mona que la hérité watana bima faire rigola batunde ba linga où rançon ndenge présence ya où rançon ndenge zalare non moi bitumba na changu bo rançon na kiti kimi koti bon mo bo rançon na ye ndé na mona mama pas faire rigola comme place nous sur zala au senti aza aimer ne pas batu au senti batu ba linga ba la ki say bo lingo ta que mon mboka ta que patrimoine mboka en tout cas batu ko mona ndenge batu baza quoi accueillir faire rigola en tout cas les autres ça vraiment malamu mingi en tout cas comme qui na Suisse batu ba mbaki kitoko ba équipe muso ya G7 qui na France déjà comme qui na Suisse en tout cas. Et ça concert mon congolais partout dans le monde entier bazala déjà ba nous voyager déjà au Québec Suisse pour assister à concert au Kozala samedi na biso mo bangé na concert serious bongo sikoyo ndeni ba billets aussi là non est-ce que ba billets ça déjà parce que tu comprends que ba billets s'il était par rapport à Adidas au ezaki na France mais il y a Genève tozo comme solo penza ba ticket ndenge te kamité bon moni faire go la stratégie vous comprenez ba via billets au tekama soldat tout c'est salami donc na yebi ke batu mususu ba men noir mususu ba moluka ba ke na masolo abiye wana lokola soki ne est-ce que mutu lokwa faire rigola ko sala mpiaka abeti kutu na France bomoni batu ba uta Suisse délégation uta Suisse ya na France bon na kata France na Suisse on vous si ka beta mpiaka so masolo ndese ba ya biye wana ba soldats en tout cas bande ko ba congolais bo vana bino kimia ba kosi la date pe makambute samedi jour les 15 zoyawa bon na faire rigola ako livrer concert en tout cas date ba ko c'est la ngoma kambuté oh mais date ba ko c'est la ngoma kambuté mais tout monde a wasé quoi changer qui le 1er juin avant une semaine wasé quand même théâtre avant une semaine pour faire répertoire ka bou a changer faire rigole en tout cas jamais à changer parce que c'est des choses parce que ya makam parce que na minute on est bato batikala ina Adidas à France libanda Adidas wana to yoki ba sold out na ngote donc siko ndenge zabo eto yeba na nous te position na ngweza omoni faire rigole yaza muto azara muto a mesana lo bar troté vous comprenez concert wana moi je pense pas que concert wana vous annulé ce qu'a annulé ma jeme ma mère coupé bakatanga loboko concert le 15 ya Genève Arena naza surtout comme comparer à Oazé ko lokola vous pouvez faire le voir Oazé quoi vers la mukolo ba PC visa et pas fali tani ngazo tanga komba fali la télévision vina âge ya vers la Oazé quoi yo comparer faire rigola na Oazé quoi te Oazé ko la parce que le cas déjà vu déjà musique et simbati mazo forcer en oka attaque 75 billets on beta na ba Adidas ba bi o avancer papa oya wate si on a une stratégie ba visa vaut mieux atchaka que les 14 mais concert Oazé ko na Adidas Arena et kotikala ko beta makata mukolo te ke obeta malango pota mususu en attendant recruter azay pe na problème à musicien vie penza azay problème à musicien ba musicien union surtout balongwa kepe balobai lobai moi trop le balongo lisusu balongo lisusu ko ba kete balongo lisusu vie a libérer l'arte problème siko ezana na papa Hervé bat balela ki guitare marque house na Adidas Arena lelo to bon la marque house si lelo azana nuna na kin marque house ozala na Genève bientôt en tout cas ba golo tout ba gladiateur tout ba tout balinga faire rigola en tout cas donc tant que journaliste na zo bon information mo boina source marque house ba kozala wana bientôt baza déjà na ba visa na bango baza na visa suisse déjà marque excusez-moi marque house ba Virginie ba lité akanda ba ilusu kuto za na mikili déjà donc bango so bana ba visa suisse wana en tout cas ba oya na bango ça attendre ngezala ki parfois ba oya tamsu 2 jours avant concert ou 3 jours avant concert en tout cas ba ndeko boza ko s'inquiéter pour na bango bientôt là ba ozana bino na kata suisse wana en tout cas oh c'est important au moins concert il y a faire rigola les années yemba les abina les années lata bien yemba nde binande les amama ko ganga te les amama ko chorégraphie ba ndeko ba congolais ba ko ya na Genève Arena pour na ko ka musique kitoko pour na ko ka la bonne musique ezate pour na ko bina ba toka na kata arena ba tingami na Adidas boendeni pourquoi nini ka ifuka ba lata ka Adidas te au
omoni eloko yo faire ya sali na maison na Adidas eza na musicien mo na sala ngote ozo repas c'est vrai eza na musicien mo na sala na bilamba to ko beta lisolo Ferrego Laza le seul musicien africain oyo qui est à prononcer date pe a sa mot d'ordre té tango bandeko ba congolais ba gaulois ba gladiateur ba comprendre que Ferrego la beta na Adidas Arena ya bisio Adidas c'est si na ba shop sikoyo mundela Adidas atali pe mais comment ba blog ba pièce tout était comme pour nani pourquoi artiste mo congolais so beta na Adidas OK ndo mo ba proposer ba blog wana nyonso to wana ti lelo na biso Adidas ba shop ezara le soutien na bité so basali ba lo asika répéter Adidas na ba shop ezara le soutien po wana na poto na biso ata wana kata food site na biso o mo Adidas ezo lata mana biso Adidas ezara le soutien parce que balemi ko sala basali esili basala parce que batu ba comprendre que griffe ya malonga eza Adidas le eza surtout ko batika na golwa tenga na gladiateur te soko latika Adidas va comprendre que non déjà mutu a faire regola bani ki faire regola on va ko ça peut faire le eza surtout que non faut le nga golwa on so na eka la Adidas lobby déjà que non na za po biso pe ku l'autre là kuna pa la Adidas maman a ko so pa la ça fait golwa on biso to za makila ba wenge Comment wenge nga comme wenge ba bambanga déjà comme ya famille mais na lingaka pe wenge ba kabwani na kene pas maison mère donc nga mwana ya maison mère alors na linga ko ça peut faire parce que uta na maison na banda ko lingae azala na maison mère na lingae tanga ki cette batana nazo sepela na faire rigolo naza ko encourager ko faire rigolo parce que faire rigolo mutu aye mobali ayembaka mobali faire rigolo mobali ya dikando pa ayembaka te ya dikando pa ayembala machine te on fait ayembala machine te mais ba chant na ye ba disque na ye so ba chango ba hotel maté ba bina te ba golongo ba zaka ebele libanda na luma mbwana te ka saison na mona Adidas arena mona de Adidas arena mona de bozala na pona oyebisa est-ce que mona na Adidas ne bat mano bina te na Adidas bat baza obina ba moi mutsoka za sur place na concert alors comme taketa la match na terrain abizi na selfie abizi na mambo ebele ce concert wana pe total ki ngo bien biso ba total ki ngo na ba écran leta msuto sepela bato baza na kati era ne toketa match na kati otebi er mo be bocha bioza ki di ba même toi télévision ba zone c'est les PR rediffusion bon na biso ngana total ki concert ya Adidas sawa na tanga kombo total concert Adidas au mona ne bat mano bina te bat babina ki na bango wana total ki tamsu ba filmer so côté moko batu bobina to place concert zo betama mais to place to la match na to la concert o ko la batu bana kaza concert voilà ezaka ka kimote on faut comprendre que on fait rigola balinga ka été mais congolais ça so muto sala musala malamu osa makamna malamu boyinie na ke logote yani kwenge ataku tubongo ataku tuse ba yini mais ba ouverture Adidas e font point ni ba kenda ko bloquer te côté Adidas ba signature ya ba contrat na ba Adidas Arena na ebisio men noir ezaki na mamba faire nyoso na Genève Arena o ba men noir ezala ndenge ba aventure te to mona on kana ba visa to mona ba déplacement ba musicien to mona men noir faire gola azana komba makasi en tout cas faire gola papa Hervé courage zala makasi zo comprendre pour l'embate continuer à rozala bongo parce que la vie c'est toujours comme ça aux en étoile na yo oyembaka bien obinaka bien osala musique na bien yango ebota ba jaloux ozo comprendre yango ebota ba jaloux donc voilà faire rigola zalaka ka bongo ne ozalaka bongo donc on a peso conseil wana donc Genève Arena o ndeto yo ka peya ba chantou ya faire ya kala parce que na Adidas Arena to ka mingi dynastie to ka moi dynastie de mingi ba to europe ba linga ba yo ka pe ba shida ibula moi ba chant wana ya sala moi ba tout bien est-ce que na Genève Arena position la ngwe zana ndeni est-ce que ba ça susu ko nini nani ndenge ba sala kina Barbara Pravi ou bien ndenge ni omoni na Genève Arena oyo na bisio dalina to am sepso ya sinimasi faire rigola au zong sabango na sans interdit après au banana ta rozo banana sans interdit na sans interdit après abandi ko yemba balbom mona so bibi au banana naka moni ba ta musu Genève Arena ngo s'il te plaît Genève Arena ngo za jour mokoti ya za jour moko zaka les 15 ya ka les 15 donc na les 15 wana sikoyo ba cha wana na to bana sans interdit na ils ont talé belé concert e banda 20h 5h oh eza OK eza netio eza la eza te minuit katani donc concert e banda 20h
tik 5h déjà donc ba bima wana voilà bon prouver so papa avec ba sala ngo kaka pour na faire rigola parce que ba moni que bon population qui réclamée comment bino bo air na ba air en ngale ba na tabiso ba conseil ba tongo ces alarmes maté on voit que place besoin licence ya ko kanga parfois 5h 6h du matin mais to ba congolais ba ke ko réclamer que Adidas Arena toyoka qui fait maga beti des jours to savoura qui fait rigolater on se comprend na Suisse ba ndeko ba congolais ba kendaki na ba bureau na banga ya Adidas ya pardon ya Genève Arena ba réclamer que ba 3h 4h du temps na ba lobi ba yoka on peut faire habiter aux alarmes en tout cas Arena peut accorder que non faire rigoler bête à 5h du matin en tout cas tout bah déjà c'est bah jour on a bah c'est là en tout cas c'est là fort Babi Fabrice qui t'a fait rabet à Genève Arena Babi yo ça salindeni yep penza aux alarmes tout ya salé l'hôtel te azali o ba mba nzembu na Adidas Arena ye azali tala na otinde lokutu vidéo na mo na papa Hervé aka mikolo yo wana Fabrice guitare vous penza oui absence ça va finir batafu de afota fu d'ici d'avoir les logo teta ba yembi bino bo ata mo moi voyager za ba Afrique d'ici ba na loupemba parce que ba Afrique d'ici ne ba zo mbongo ba poto ba ne loté ba prêtre penza na yoka logo na logo ko na biso na logo na ba prêtre Afrique d'ici Fabrice za bazane logo te azane logo ya makasi Fabrice ta vo logo ya makasi aleki mo pasa mbongo logo ya makasi Mohamed Moleka mvwandu kolontuku ya makasi idée chombo l'homme aux actions concrètes azana ngo ya makasi Charles Tite na mufiniko ya Jobour aza très fort honorable Joe Alain très fort na ba finga bangwana bata poto ba finga bato tangi ba komo ba krecha kabiso na fudi sida fo awa après tazarate balanda ba disque ba musicien wenge ba bato ba 12 ba yebi batuni ba yemba musicien wenga solana likonda musicien wenge abwaka mtu pamba te musicien na ya wenge nenga zana ayamba mtu pamba te donc ba prêtre na biso pe na mokili awa wenge na oyebisa ndengwaneza ke ba prêtre na biso ya Jobour bazali OK un message pour na bagolo kaka un message ya suka ouais message en tout cas bagolo boza la connecter boza les belé mokolo il y a les 15 parce que ça on kalamingi était en tout cas dans jour moins 6 hours en tout cas boza les belé en tout cas to soutenir artiste nga lo ba na bino toujours na soutenaka artiste wa sala musala malamu en état wenge en état makila ba wenge mais na zakana pour ko soutenir ba artiste wa zo défendre drapeau ya mboka na Congo na linga Congo fort les ana congolais l'équipe congolais à la cause la congolais tenir dans le bas les ana congolais ou l'équipe congolais na Congo na za congolais en tout cas to soutenir ba musicien la biso o bazo sa la fierté bazo défendre drapeau na biso di banda mboka bande ko ba congolais boya ebele o wario o golua o gladiator o spiritas o celoliste o ba éviter ba fan na musicien mususu ko mama nani boya wana les 15 ko soutenir spiritas eza Congo ndezo gagner a faire gola ko beta musique kitoko bomoni ba concert faire gola bima nango ezate ka beti comme il faut bima ko milongi so ba beti ingénieur organisateur akufi faire gola ce qui concerne betami et bima en tout cas boza la belé les 15 en tout cas za malamu mingai yani ko ngena bengi sibino boza la wana les 15 na Genève Arena bo ko soutenir faire gola artiste na biso o abeta ka musique na malamu ba bi kuneza binande yembande latande yemba bina lata kitoko o eza bongo na kata Adidas ça te ba toke ku musika te yemba bien bina bien lata bien non voilà donc ça fait ça quoi. Ok, voilà, nous sommes arrivés juste à la fin de notre émission. Juste pour clôturer, Karané Balobi, Adidas, Genève Arena, Balobi, Latande, Binande, Adidas, Solo, Adidas, Teki, Netina, Dega, Narobo, Sanate, Penza, on peut s'appeler Gaulois, tout, il y a Afrique du Sud, Karané, Tolo, prêtre Afrique du Sud, Solo, Lara bien, Edi Baramukolo Combo, Edi Baramukolo Combo, Solo, Lara Kitoko, Solo, Lara bien, ma Solo, Zara Selola, Edi Baramukolo Combo, en tout cas, salutation, non, Yangoana. Na pesi Patrick les Zambiens Babi cheval blanc en tout cas salutation na yangwana en tout cas mes condoléances encore parce que en tout cas tu perdras qui mutu munene lokola papa azali vraiment idole Nabiso, mes condoléances encore. Na pesi sous ba salutation na maître Alida, na pesi ba salutation na Joël les banquiers, sans oublier Cédric Matungulu les bourgeois, balobi mobile ya moi si ya pembe sans hydroquinone. Tozaka together sur branché, scotché
bozala na Kin France Télévision bozwa ba news ya bien ba news o nyonso tout golo lingi azwa arozwango awa na Kin France Télévision oza gladiateur oza warrior oza spiritas oza mutu ya ngando oza mutu ala coste bato ngando tout bozala wana parce que papa Hervé a mutu ala kisaba tunzela tozala wana together rester scotché branché. On se revoit à la prochaine. Okay. Osa bezuta ba film bien. Boko s'abonner na Kin France TV. Donc excellence 3x5 excellence dans la musala quoi. Ndemaka chaîne moko ya kanda. Aïe aïe aïe. Balobi so toloba minti. Musala ndemaka. Donc pour s'abonner na Kin France TV, pour s'abonner pour bonsoir ba info de tia ba bongo na ba ya isu bo balo de la bino makambo ya. Abonnez massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wenge Yannick Wenge béton. Doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique, masolo ya Congo, masolo ndenge Congo zonge pas ba congolais. Yannick Wenge yonde makambo. Kin France Télévision ndemaka. Salande makambo.